Voilà, bonjour, mes hommages, les grands hommages au maréchal Mobutu Sese Seko, Mbelelelo, 92 ans, 92 ans. En tout cas, à Salamingi, Batubandima qui était, mais Lelo Bakuma Gondimaye. Bon, Lelo Naye, précisément, pour toujours dans le cadre de mobilisation, tous azimuts, pour la date le 28 octobre. Oyo ko yala mikolo yo oyo za musikate le 28 octobre oyo bandiko ngai boya bino nyonso ebele na milulu oyo to sala city to sala devant l'ambassade du Rwanda, hein, parce que mikolo eza makambo ya ba action ezali makambo te ke kofana na bandako na ba confort bandeko bobima ebele ba mama batuta bandeko toujours c'est la bino le 28 octobre devant l'ambassade du Rwanda, hein, pour total na fara na Paul Kagame et puis to le kaipa ya Museveni na ambassade ya Uganda pour total na fara mabele oyo wana ya RDC ezali mabele na biso eza ya bangote bakoki kosakana na batu ndenge wana te. Voilà donc bandeko langai Bunagana bomoni déjà tokomi na plus de 100 jours 121 122 jours et tout ça eza na maboko na bango chilolo Félix Limbondo Sabi Carbonate ne fait absolument rien étant donné que Azali la kati ya complicité na Batouana. Donc Batouana, il faut plus jamais compter na bango et ils sont très dangereux. Bazali ba danger public bango bato baza ko bomisa batu ya bandundu ndenge bozomona bato bakufana kwa mutu ezali kaka bango complicité na bango na ba Rwandais oyo baza ko boma bandeko na biso na kati ya kwa mutu partout, hein, na baba Congo na ba Ituri na ba Beni na Butembo bandeko ngai tobi mato telema biso nyonso to ya mukolo wana vraiment et sengi vraiment to zala wana. Ça c'est vraiment ça la raison. Mboka na biso ekei il faut to zongela yango, il faut to zwa makoki nyonso ya mboka wana to reprendre yango, to se réapproprier mboka na biso na ndenge elongo bani to compter na bango te, surtout pas na makambo élection na bango wana ya lokuta ya moyibi ezali ya kati ya système pour bafanda kaka wana. Félix Tshilolo grand Angwalima, premier ministre na ye Samba Lukombo moyibi, Mboso Kudi ya kwanza oyo azali ya Assemblée nationale muyibi, Maradona oyo babengi Maradona oyo ya nini ya Sénat, muyibi Angwalima bango tu bangwalima. Mama Malata mama ya Félix muyibi, nani Denis Nyakero muyibi bango tu wana miyibi po konte na bango te bango baza na sengo ya koyibaka to benga na bango tu fo bakende ensemble na ba Rwanda fo tia bango na boîte moko bakende bandeko na ngai eza makambu il faut to yindisa bana kin botelema ingeta on est ensemble bango tu miyibi ba député miyibi bangwalima batu ya Sénat bangwalima. Ne jamais compter à ces gens là. Bisoka ka peuple, il faut totalement. Un peuple qui ne se révolte pas et voué rester dans l'esclavage durant toute sa vie. Totalement, ingeta, ya di bolombo, greffe international, bo kabola, bo paza vidéo, hein, bo panza yango, ba soyango na ndenge koki. Merci beaucoup, Nzamba Pambola Bino, ingeta.